na muya ya tata zambe mpe kodi mo santu
Daliposono Kutanga Namkadeja, chapitre 2, verset 14 kushuka 17. Ceux qui veulent voir un des dans la valeur Isaïe, chapitre 62, dans le verset 10, kushuka 12.
mutu na mutu na kati na biso ayebi mbula lelo tokotama mbula lelo biso tozali mutu na mutu ayebi combien de bateau tokotama na bango combien batikala combien basika kufa mutu na mutu ayebi esika biso ekobandi mpasi nini ezali esika ngai nazali obe epami yo na tika azali ndenge nini ya solo tozali bato na 100% tolikoki na biso te kasi tozomona bolingo ya nzambe kutu na moi epai na biso nzambe azali nzambe ya bolingo azopesa mbula ya motu nyonso ezali mbula ya masumu motu ya bosembo azopesa makambo nyonso mpi na motu nyonso tata nzambe azali nzambe oyo akokolanga te azali nzambe oyo azalaka juste nzambe oyo alingaka bato nyonso na ntina na bomoi oyo nzambe asi kopesa biso na mayemanso oyo nzambe asi kopesa biso nini oyo tozongisila ye malamu oyo kozala reconnaissant epai ya nzambe na biso na nyonso ya kosalelaka biso moto moko te akoki koloba nzambe akolingaka ye te oye nzambe akosungaka ye wana toza baingra kozala mpenza na ya solo na kosolo mpenza nzambe alingi biso nyonso pamba te biso oyo mobandeko nini bazalaka morgue bakufi na bafrigo malili eza kuna baza biso na bomoi te kasi yo na ngai totelemi na mbula lelo toza na pema bomoi na esika wana malamu oyo kozala reconnaissant epai ya nzambe na biso toselebre bolamu ya tata nzambe tondima te badécouragement pamba te makambo
alingi kosala likambo na ye ekokuta biso na ntango nini batala bamama ntango esili tomoni na ntango oyo papa arekomande alobi chaque dimanche bakolakaka informe tozali expose mokili eyebi biso esika biso tozali ntango tozotambola bayebi biso batunalisi bango wana nde bana mingi te biso tokobakobwakela biso na banda ndenge bayebisaka biso na mbanda na nzambe ntango ezali soki tokokokisa te nde bakobonga biso na mabanga yango na batala bamama batalaki na bise malamu to kotosa lebe batala nzambe toninga na biso tozo ekokote biso eloko moko te toninga nzambe na biso na kosolo kwa kosala mosala na ye mpe eseli biso kwa kosala kongola suka bakobisana toye na mbanda na biso ya Jacques. Jacques akolaki mokanda oyo ezalaki mokanda oyo akolaki bandeko na biso bakretie na ntango wana na ntina ya bizaleli na bango ezali baconseil tangaka na place na mbanda na ye komoni bato yakisa biso baconseil na ntina ya mosala ya lolemo mosala ya koyoka na kosala makambo ya bapriere nyonso wana ezali baconseil oyo tata oyo Jacques azopesa biso na mokolo lelo ye na mbanda na ye ya lelo ezali conseil obalakisa biso makambo mibale kondima na baaction ezali makambo mibale diferent soki totuni awa musulman aza nani obe buddhiste awa esika tozali azawa nandimi te nazoka lokoko moko te oyo mokotola lokoko epengai naza musulman omelaa biso nyonso toyebi ezali animaliste ezali kondima ezali eloko moko ondimeli eloko moko omoni mpe ondimi biso tondimela tata nzambe oyo yesu na tata molimo mosana biso tondimi ete soki totosi makambo ya tata nzambe te na kopasuka tobikisami biso tondimi ete soki kosalisa mabe lifelo ekozela yo ezali wana ezali kondima ezali makambo mibale kondima na baaction kasi awa batalaki biso balobi malamu nini oyo ezali ete oyebisi ndeko ete tata nzambe apambola yo ndeko aya ete oyo ngai naza na nzala oyebisi likambo te nzambe apambola yo balobi kondima na biso na ntango wana ezali kwapi nzoka ete kondima elatisamaka na baaction moto nyonso soki otimi eloko lakisa yango na epreve lakisa yango na action wana nde sikoyo kondima yango ekokendezela moko ezali lokola motu oyo amonaka te azoloba na ntango oyo bayebisinakoi na Oxford Shakers na ntango oyo me azomona te azali kaka wana maloba oyo azoloba na makambo ya bangolo ezokendezela moko te azomona te me mpona ye asi akomi na Oxford Shakers me mangolo ezali kaka esika wana azokosedekase te yango wana tomoni ete kondima na baaction ifo ekendezela moko yango wana biso bandimbatasi kondima mokolo lelo bayebisi biso ete malamu tokozala na kondima ya makasi kondima oyo elatisamaka na makasi na baaction tomoni tata abrahamu azalaki moninga moko ya tata nzambe yango babelaki ye tata ya nation abrahamu azalaki na kondima makasi epai ya nzambe na ye kasi nzambe alingaki amona peza epreve alingaki amona kondima ya abrahamu ezali ndenge nini yango wana tata nzambe ayebisaki ye zwa mwana na yo opesa na yo beta abrahamu azwi peza mbeli alingi atia mwana tata nzambe alobi kondima na yo na moni yango tika tala nsima mwana mbeni azali wana tomoni epreve ya kondima abrahamu azalaki akumba kondima azalaki moto ya nzambe azalaki na kondima na ye kondima na ye wana eyaki kolakisa na kati na action lefe ya kolinga nzambe na ye lefe ya kozambeli alingasa mwana na ye ezalaki action moko ya monene pamba te kondima na ye ezalaki gene ezalaki peza kosolo kondima na ye ezalaki na bolingo wana yango etikaki azwa mbeli pamba te alingaki nzambe na ye makasi andimaki yango wana basala bamama biso mpe na ntango
pragmatisme. Ezali yango ekolakisa bana action nini oyo bana nazosala oyo ekolakisa na montege yesu mama oyo azali humaniste. Eske ezaka koloba kena aza humaniste poso natelemi te wana te malamu kaka nazoloba ngai nazali humaniste nani akisa bizali na ngai. Bayebisi lisusu ete kondima malamu ekitaka bisika mpona molimo omoni exemple moko bapesi biso ndeko aye na ndako na yo aza na nzala mama nazali eloko ya kolia nazali elamba yo esika malamu kende na nzambe ezala malamu wana ezali foi oyo ekufa nzoka te foi oyo eza na action ezali foi ya boyambi ya bolingo. Moto aye na kati na ndako na yo azali na nzala olesi ye olatisi ye foi yango wana oyo ezolakisa na bolingo yango wana foi oyo ya bosolo ezalaka kaka ngai te ezali foi oyo ekotalaka bato mosusu ngai ngokaka te ezotalaka bato mosusu foi yango wana oyo ya bolingo. Foi oyo ya bolingo ezali foi oyo ntango nyonso ozali na posa ya kosalela nzambe na yo ntango nyonso okoyoka mongoma nzambe elobi nini ntango nyonso ndenge nzela makondi foi ya bolingo yango wana ntango nyonso foi na biso ezala foi moko oyo bato ya courage mosala ya tata nzambe esengeli bacourage ondenge bamakesa moto na moto na kati ya biso na ntina ya bolingo oyo nzambe asili kosala na kati ya bolingo na biso tika ete kozala na courage wana ya kosalela nzambe na biso ya kopesa ye merci mais non ozala kubanisa ovanda na yo kaka oyo eza kubanisa te nzambe alobi alingi bato mpo bakotelema na courage nyonso eyebisa milimo na biso ntango nyonso ngai na kosala nini epai ya nzambe na ngai po nzambe akomona ete ngai nazali existant nini oyo nakoki kopesa nzambe na ngai yango wana bakana bamoma soki tokomi na ntango wana nzambe nde akosala na biso moko foi ya makasi epesaka ete tozwa bariske tata abraham ezali riske aboma mwana na ye ezali riske moko ya makasi mbeli wana peut-être elaki esote ezwa ye mais lokola azalaki na bolingo ya nzambe na ye lokola azalaki na kondima epai na nzambe na ye ye azwaki riske. Mama Rahab azwaki riske ayebi ete bato nazobomba na kati na ndako na ngai soki kozamoni ngai bakokanga ngai mpe bakokoma ngai mais lokola azali na kondima na epai ya nzambe na ye lokola akendaki nzambe wana lokola abandaki nzambe wana kaka mama wana azwaki riske ya kobomba bato wana ezolakisa te yango soki riske ye akomoni yango ilfo kosala kopese riske yango eza ndenge nini yango wana batala bamama malamu bakomipesa epai na nzambe na biso malamu soki toyebi te toza na foi te tosia yango epai ya nzambe na biso pamba te foi epai ya yango moko kaka ekobisa biso te ekozala na foi na baaction yango ekobisa biso yango wana ememi biso na mbala biso ya Ezayi. Tomoni na mbala na biso ya Ezayi totali chapitre 62 totali na verset 10 kuna ntina 12 kuna mpe balakisi biso nini kuna baemisolo ezali mpe chapitre wana ezali na ntango bato na mboka ya Juda bakendaki kokota na kati na mboka ya bakotaki na exil mpe na bomungu na ntango oyo baye kobimisa bango na bomungu yango wana nzambe alobi nini nzambe alobi tika ete biso bato oyo outi kobima na bomungu bakokomisa nzela po ya bandeko na biso oyo bakozonga motumu etozoyoka papa azoloba mpe babanda koyebisa biso batakala ete Yerusalemi ezali mboka oyo koyamba bato na